soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Mama Bokilo abundisi mwasi ya mwana na ye en plein fête ya mariage coutumier pesi pasi na komini ya Ngiringiri bandeko baleli. Mama Bokilo asali eloko moko ezalaka te. Tango yo yebi ki ozana bapaya na yo, il faut ko yeba comment ko réserver biloko pona bapaya na yo. Alors tango yo kaboli biloko na sentiment, biloko na esili, ozana droite ya kokende pa baboki po bino nde boye kobala. Na place on eza soni na bango parce que na bato musu ba obenga bino bo alo kwa baloko se boza na éducation te bo na notion te. Pourquoi na lobi bongo? Parce que bino nde boye kobala mwasi. Boko ko pesa bango espace te bo kende ko senga mama Bokilo kende ko senga bango biloko na bango pour servir batu na yo. Là je ne suis pas d'accord avec ça. Balobaka mitosa batosa yo. Au départ déjà des ordres déjà eza na ba famille wana mibale. Dans quel sens? Tout le monde a un mariage coutumier, famille à mobali, ndezo ya kobala mwasi. Donc famille à mwasi et s'arrangeaka. Et lambi po yango ezo yamba. Bapaya nyonso o bakoya. Ezala ya côté ya mwasi, ezala ya côté ya mobali. Ba yambela bango na famille à mwasi place mobali ba ekobala. Bango déjà au départ Bazala est déjà désordonné. Maman Bokilo nde muto bandi ko se respecter. Pourquoi elle a commencé par gifler moi si à moi nane muto liboso? Soko mito cité ba auto saote, soki betara moi si à moi nana été na miswa batu. Papa mutu moko talingara ba humilier na miswa batu. Moi na biso pe à moi si ndeko na biso pe à moi si yo posa fautif makasi. Tango yo moni déjà maman asali violence atokota ye moko. Yondo za l'honneur. Pe maman na sa maman Bokilo na yo. Il ne fallait pas se déplacer au la mesa na yo pour na oya osa l'échange de paroles na maman Bokilo devant ba invité. Oso mona place moi so po baby si libala na yo. Moni place moi so baby si libala na yo. Olongwe na mesa oye oye kokuta mama asui biloko tango okuta mama asui biloko 17 ya koboto la mama biloko na makasi eza déjà une politesse monso ba ekobala monso soki okuta ndako libala non oza gentité na kanda mama patali teke pa mama mona ne mona kola kate mama mwana zaka mwana ato bali soko salika mwendere olia lotato na yo oza na mbatate on a béni la logique des choses. Moi, na mwana. Mama mona kane kokola ya mwana te. Tangu yo otokomi ngambe ndenge nini, okoli ndenge nini, obali, mais soki yo pesi mama na place na ete. Tangu ba mama bakola bakoma apede akanda mukuse bakoma loko abana mike. Agissement nyonso to osala pona yeza normal. Ngape na kokondane te po azape mama. Lo pona ngape mama na eza normal. Bien que maman na biso aza tort, aza na tort. So bolandi dès le début na condamner maman. Na condamner maman na ndenge ke basali feti ba organiser te. Mais na ba gisement mususu maman aza na raison parce que mwandeko na biso mwasi asalaki déjà impolitesse faire maman ko se déplacer car na otiki kita ki marié oye na cuisine pour ça échange de paroles na maman Bokilo eza déjà impolitesse. Deuxièmement au botoli maman biloko na maboko eza déjà impolitesse. Yango ne permettait maman beti mbata. Il fallait avanda nde maman betaki mbata mais yé pas les droits de réponse à son seli maman mbata. Donc qu'est-ce qu'on a maman Bokilo? Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour moi, tout ça respecter, il fallait se respecter. Tant que maman Monique, moi si, azaro boya, aïe baba, aboyi ke biloko wana azwa yango. Il fallait qu'il atika, abeta, moi c'est moi nana, il fallait qu'il kende ko expliquer moi nana ye, qui est là. Papa na biso kona biloko esingi na singi biloko mwasi na yo aboyi biso tozwa biloko loko la za mal éduqué yango wana lukaso c'est la maman Bokilo na mbata aza mwasi wa bala te pona ngai soki nga aza ndeko ya mobali wana libala ne kufa eza libala vanda te po moi sana alakisi déjà na départ aza mabe makasi po oke kosimba mama ya mutu na nzoto
otika impolitesse makasi boye ndenge nini papa. Radio Lokole TV balobi ngai mo déjà na fanatique nango déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende. En tout cas bolanda landa ngo mingi o awa banti valeur ezala te. Parole de parfum d'hiver nandima na moi passé son andimi donc c'est formidable. Check. Ouais, balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère. Vous ça pas comme les autres non, balobi tout beau santé ko s'abonner na page na biso. Il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makamo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques à maison mère, tous les fanatiques à Inongo, babi avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info de la maison mère. En direct de Jobo, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipeka sola zala kobele ngina mobali ya kwitie isongolo bana Jobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole tanga kara na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kosolola na makambo zoleka bongo na communauté na biso ya bato mangala dans le monde entier kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek bandeko babone nyonso ya chaîne oyo merci na bino na confiance bozali kopesa bo continuer ko partager ndeko so ko abonner partager na ba plateforme nyonso tout WhatsApp, Instagram, Twitter, partout partager pour na ekomela ndeko moko songolo esika moko mpakala. Ba o bazana ba abonné c'est le moment soki bateli au lien de koto moni lien na groupe WhatsApp moko songolo meka ko s'abonner et puis tant ko s'abonner ko bosana te ko fina bongo cloche de notification pour na ko rataka ba programme na biso ata soki mukete. Tika to pesa matondo pe longonya na sponsor officiel ya chaîne oyo Yannick Kinia ngana benga ke les faiseurs de millionnaires les dragons de la monnaie congolaise Umela mbote na Tijon Lushombo ya Mama Franc yende mankambu mbote na Polydor Matumona Sisabidimbu Congo Central conseiller spécial na Leki Lisolo ya lelo bande ko epesi ngai mutu ko soa ndenge epesa kaka mutu ko soa histoire vraie et salami bongo na Kinshasa semaine écoulée epesi pasi kaka nde bomoni na titre wana Mama Bokilo abundisi mwansi ya mwana na ye en plein fête ya mariage coutumier na Kinshasa et salami boni lelo na kozala mukuse na kobeta lisolo et puis bokoyoka ba réaction ya batu ba musu baza pour Mama Bokilo, musu baza contre Mama Bokilo, musu baza contre mwasi ya mwana, musu baza pour mwasi ya mwana. Et salami ndenge nini, yoka lisolo ndeko. Tant que bani lisolo ndeko banaka ja ko partager comme ndeko moko songolo peut-être yope osala ka oyo ebite ko za solution wapi. Pour awa na Radio Lokole solution obligée, solution za maraka ezomaraka awa. Pour awa papa ya bwani ya bazali, ba mama ya bwani ya bazali, ba yaya ya bwani ya bazali. Ndeko pesi lisolo azali cousine ya côté ya famille ya mwasi.
alobi totanga kombo ya mobali totanga kombo ya mwasi mais ba kombo ya mboka to ba kombo ya famille totanga te pour na crédibilité mais to ko beta liso to ko expliquer sikani salami bande ko pesi pasi mariage coutumier ya ndeko Gabi wana mwana mobali na ndeko Christelle mwana mwasi. Ndeko Gabi afandaka bongo na komini ya Bandalungwa Bandal Manandal. Ndeko Christelle afandaka bongo na Ngiringiri bana Ngiringoto kaka bakoto wana bazalaki ba jeune baloyika ba jeune kaka ndeko kole zalaka Gabi alingi Christelle ba umelaki vraiment bato ya quartier ba komé koyeba ke ndeko Christelle abimaka na ndeko Gabi. Siko ndeko Gabi boyebika ba jeune ya quartier yandal moi propre moi ko luka mais possibilité penza ezala quitté. Alors ndeko Christelle côté na bango bazaki vraiment la possibilité possible bazaki quand même moi bazaki bien bien par rapport ya ba Gabi te bon bazaki na level moko mais avantage ya Christelle bazaki nini grande sœur na ye grande sœur à Gabi pardon grande sœur à Christelle abana ko sala na compagnie moko de la place que nous réservons le nom compagnie assurance ya mboka ba compagnie assurance e belé toujours beta lisolo pona ko nuire te kaka pona ko penier. Tout le monde va commencer à trop na qui fiancé soit déjà fiancé pas la Congo ça la carte lingi chéri les lo fiancé dans ngai au cause fiancé combien de fois ndenge le so to kobete ya pasteur moko ya déjà fiancé 6 fois mais pasteur yeso azuka moi si atamboli au fiancé à bois qui a fiancé mususu pendant qu'il fiancé ils ont profité la moi na bato ça la rendre moi na pasteur to kobete appeler le so prochainement. Alors Webika famille à moi si ndenge zalaka et comme comment soli que jeune fille na bango a umeli a comme na 27 ans do babali na luteka ka sheria yaka il se fait que la compagnie sika ya ba Christelle bande ko sa compagnie d'assurance wana baloyi bazoko zo batu na misala siko Christelle a monaki ke au lieu ya kota catégorie bato bande ko luka mobali na ye Gabi aute ko sili sapé na catégorie wana ainsi supérieur moko à la place na Kinshasa ayebisi ya ane ya mwasi ya tala Gabi to umeli ndenge ba oluka bato ndenge wana ngala sala section wana te na sala option wana te na université okoki kozwa Gabi te pona akoma kama na position ya Christelle amona ke oza idée malamu asengi Gabi ba diplôme na ye ba mikanda ake kokotisa pendant ce temps boyebi ka des na Congo na Kinshasa soki donc mwana mwasi ndake na mingi pa bana mibali Christelle abana pe okende pa Gabi moko pe alambi do ba yeba ki ke mwasi ya Gabi ba yeba ki ye na ba leki na ba ndeko mais mama Bokilo boyebi ka soko tinde leki bon moi ba girlfriend to be ngo girlfriend na yebi to girlfriend to nini boyebi ka ba mama Bokilo de basalaka mingi pena doki ba manifestera mo ba ene mo muke pa basi ya bana bango mbali mais ene on na raté soki mwana ya mobali azala moi quelque chose te yaka ko mona plus tard soki mwana ya mobali pena abali ko mona quelque chose tu yoka li solo ndeko partager la chance a souri grande sœur ba Christelle ba dossier à côté ça qui pona Gabi o azali fiancé ya Christelle ya leki ya leki na ye ba ko ndima Gabi na musala na société d'assurance osika ya Christelle à côté là qui ba dossier ba ndimi ba juillet numéro matricule a bandi musala tango Gabi a bandi musala 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois moi position et koti tango position koti mbala moko Gabi a komi neti moi lisungi ya famille na bango c'est pour ça comprendre les solos histoire vraie et salami quelques semaines na Kinshasa il faut trop bête la bino malembe il faut comprendre et le bata mama social machando qui est bête le ndezo bomba bango kaka bokomi c'est que bien tangu Gabi a joué musala position moi 6 mois essayer ko sala ke Gabi non et bien ngai siko il faut na bala pour nandaka comme il peut Gabi moi saka fufu saka loso masangwe konso bani ko simba fa pas bani ko zo mbongo comme koloso ça la pas l'état normal
ndeko ba fonctionnaire de ba la kala nani wana papa na fonctionnaire ba na mbongo te jeune wana comme fonctionnaire à l'état mbongo te échanger bandeko mikolo ba député na ba fonctionnaire à l'état ba ndiko zwa mbongo. Je salue en passant Didas Kusimba na ministère Amine. Boule fonctionnaire y a l'état par salaire na ye ba osaka ba prime, il y a $1,500, il y a $1,000, il y a $2,000 à part salaire, donc c'est bien. Donc fonctionnaire azongi fonctionnaire bandeko na kisasa, so éviter. Fonctionnaire azongi mutu. Est-ce na kosi bo vérifier. Soki ya na yo. Papa na yo ndeko na fonctionnaire tout na na kosi. Ba fonctionnaire bazongi mbatu. Donc kotoana merci na ministre ya fonction publique de monument musale sami kotoana. Yoka lisolo. Gabi asali ba démarche alibala kaka ndeza la kana mwasi na ye Christelle oyo Gabi azui musala à travers Christelle intermédiaire ya bango apesi bandi ko sala sika moko musala bane ko keni nango très bien Gabi ya siko ko bala tant Gabi a bali ba pesi ba bino jour ya mariage ba kinjondi makamutu ba kutani en bref photo ke mulaite na lisolo oyo jour ya mariage coutumier kaka ndenge za la kasiko détail on n'a pas compris bandeko boko expliquer biso ndenge biso yebi netinga na yebi boye mariage coutumier et ça la famille à moi sinde ya baka famille balité bongo te mais na ka auto yebi te soki nani ndalo baki keno famille à moi si et lamba biloko na ndenge nango famille ya mobali pe balamba biloko na ndenge na bango tala déjà mo erreur na moni wana oh ndenge na yebi ça la que non famille à mobile famille à moi sinde ba koyamba famille bali ba boki ba sona ba binote boko pesa bango nombre ba inviter na bino soki bo lié bo meli ba kenda ka kutu na biloko mususu mais ala yi kawana te ba yokani pe bien l'amiable ça va pour na dérangement à la tête pour na kokoso à la tête pour na tentation à la tête famille à moi si ba kolamba biloko na ba inviter na bango famille à mobile pe ba kolamba biloko na ba inviter na bango mais ba inviter ba koyeba yango te zaki secret kaka. Il y a les deux familles, la famille à Mobali, la famille à Moissi, mais invité va faire ensemble. Donc protocole, c'est là qui protocole la famille à Moissi, na protocole la famille à Mobali. Jour ya mariage coutumier pe. Allez, Gabi na maman na bango, pour papa ya ba Gabi a kufa. Papa ya Mobali a kufa. Mais côté ba Christelle, maman zali, papa pas zali bango so bazali. Gabi quand ça ka moi c'est ko ba la Mobali moi c'est pardon mobali ayeko bala mwasi donc Gabi balongo na commune na bandalungo na bandal ba na ngiringiri et pas ba Christelle ko bala jour à samedi wana elekaki ba pe na biloko nyonso ba senga ki libuta mama linda vesta papa boulangeti ba pesi biloko nyonso tout ambiance là qui très bien siko mama ya Gabi tolma Gabi comme ko mona moi quelque chose après ça qui maman moi quelque chose maman comme ko teka na Gambela bokomi Baby ka mama Gambela basana mama boziki na bango mama likelembe konso soki mwana bali do baby ka ndesa ka fête na kisasa tukune rapide batu na fête pe ba lié ba pesi pe biloko ya libala makamne surtout et que tanga ko lié bazo lié bazo mela fête ba no kende presque na suka siko qu'est-ce qui s'est passé bandeko c'était très bien. Protocole la famille à Moissi et de servir la famille à Moissi, protocole la famille Mobali et servir la famille Mobali. Ce qui faut pour inviter ba bagité na protocole à Mobali na ya Moissi. Bango nyonso bataki uniforme ndenge moko. Ba bika na kongo comment ka sera uniforme. Ce qui protocole le côté la famille à Moissi. A bengi côté protocole la famille Mobali. Protocole la famille Mobali a reçu soin que ça protocole la famille à Moissi pour pas que servir muto. C'était très bien organisé en tout cas. Très bien. Si il s'est fait que toi en fait il y a souka et que la fête à Kisasa et ça le corps bambo comme sous il fête au banda 19h ben invité sur 19h et puis fête bandi ensemble aussi cité Congo randé ça pas congolais monsieur souba ka retard si ko ekirimo ko boya mama bokilo mama ya Gabi bokilo ya Christelle ba ki mo retard pendant que ba retard wana biloko ya kolia o ya famille mobali et sili déjà. Et ça qui presque ici, les trucs qui venaient bien de Sili. Côté un peu famille à moi, si famille à Christelle, boyebi ke grande sœur ya Christelle ne a lukela Gabi Musala. Donc, ba collègue ne Musala ba so ki ma retard, ba ko moi retard. Donc biloko pe c'est comme presque na suka, ba bombela ki bango de biloko mo so ba ye ba collègue grande sœur o ba kolia.
yoka siko lisolo bandeko pesi pasi biso tobetaka nalobi totangi koma mutu te bayesi biso tonga bapesi biso autorisation totanga kombo ya Gabi mutabalaki na Christelle mwasi na ye yango tozobeta lisolo bomoneki ata kombo ya grande sœur ya Christelle totangi yango te mais boto comprendre ka lisolo soki omoni oza na version ya kitoko na lisolo oyo obengi na limemia opesi version na yo bokomi ya bandeko kisasa dans lisolo oyo zali lisolo ya bana ndal na bana ngiringoto bapeta ngiringoto bokomi c'est que bien sikoyo tellement bainvité ya mama Bokilo mama ya Bagabi baye biloko koma epasi na suki esili ekoki te mama ya Bagabi mama Bokilo ake na cuisine ayebisi baprotocole à côté ya basi bainvité na nga mosusu baali wana biloko ekoki te bozwa biloko oyo ya bino bopesa bango sikoyo baprotocole à côté ya mwasi bamoni yango mwa absurde mais batu na batu ba servi ba invité na bango mais comment ya bino ko kité to so ya biso to pesa bino et surtout que ya biso pesili metré le spécial pour na ba paya ya do ya ba Christelle ko la cerveau moteur oyo kuta lukela Gabi Musala ba mama bino ko etreli ya ba invité oyo to c'est ya grande sœur bazoya bino ko esili na ebiti to ça ngani mama Bokilo insister abi na lobby bozwa biloko wana bo pesa ba invité na ngai. Bon, na yebi te c'est moi beaucoup de la raison parce qu'en principe ndenga na yebi. Mibali nde bagenda ko bala. Donc il fallait beaucoup de plus servir na famille mobali. Mibali ba yende ko bala bino. Pour biloko so etika ko mibali bakenda kana ngombe ba sali moi résistance. Tellement maman Bokilo a discuté moi na ba protocole wana. Alors, protocole moko chef à protocole sœur moko ya Christelle, a qui connaît sa Christelle. Que non maman Bokilo na yo azolo baba biloko obomelaki ba paya ba ndeko ya ba pesa ba invité na o ba retard wana Christelle habité ba se invité na ne bango ba biloko na ndenge na bango o eza biloko ya famille na biso oyo surtout ya biloko ya ba paya ya il faut ba lia e ko simba te ko pesa te protocole wana zongi ya isma Bokilo que non Bokilo na yo alobi e ko simba te biloko wana eza ba paya ya il faut balia yango mama Bokilo insista ibo pesa bango ba paya na nga biloko balia siko tellement que Christelle afanda ki kuna fête na mbal na ye bazolia na mesa moni ke moi nungu na kusite umeli Christelle alongo esika afanda ki na kiti ya ba marié mariage coutumier lisoto beta esala mbongo na ngiringiri donc moi na bandal Gabi ayeko bala fi ya ngiringiri Christelle a terminé la kit na kiti na cuisine sika bale au Kabola. Ma Bokilo ese Christelle biloko oyo ba paya nga ba na sima bo pesa bango biloko ba lia. Et c'était maman biloko oyo ezali ya ba paya ya. Basa de na nzela so ba lete ko sala bien te. Habité ngai mama na lobi bo pesa ba paya na ngai. Christelle maman ko simba te ko sala bien te. Allez, maman siko Bokilo a juste siko bloco wana nko alinga ke na soko pesa ba pa na tanga juste bloco wana sana biloko na bloco a desa sana biloko ba tomso ba ni la kende ko pesa kuna Christelle a juste bloco wana kanya ngo a botoli mama Bokilo a zongisi yango quelle audace na ebité tanga zongisi ondenga mama Bokilo akamu epesi moi soni ale mama pe Bokilo saki pe na maîtrise ta Zimbata beti Christelle Mbata tanga beti Christelle Mbata Christelle pe a simbi bemba moko azongisi pe Mbata pa mama Bokilo na ye sacrilège ale ba simba net na nzoto ba net ba ninga na bakaboli bote ukabola nini wana yo mama Bokilo azoko bunda na mwasa mwana ye po na bloka kulia epesi mwa mbaimba en tout cas bato amona ke mwa bitumbe sala ba mukio wana sikoyo ba ko yebisa mwasi mobali te mama na yo kuna na cuisine bazo bunda na mwasi na yo mobali tanga ye na cuisine Gabi ayebisi sikoyo mwasi na ime osali boye po ani mobali alobaki malobebelete est-ce que vraiment pas na bloka kolia yango bo sali makambo asali te bana biso abatu mama tika biloko wana botika Gabi azui mama na bango ba bimi ba azui na ba paya na bango to kei mais ba tiki biloko ba fete ba pesa biloko ba fete tika nyosto ba bilamba mbongo ba tiki ba Gabi azui mama na ba invité na bango ba bimi ba kei banda bakenda ça fait 2 semaines Gabi a benga ka mwasi na Christelle ti
fête katani et comme presque na soukra mais katana en débandane, les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui ne va pas et puis ça bébé na kin so besoin na fête mu kilifo yeba mais ba ke bo ndende ebite kutu bokilo bunina bokilo na ye pona be komelo oli e panzani pesi mbai muta pesi ni solo témoin oculaire azalaki moko ya ba protocole et pesi passe bandiko et pesi passe tala li solo to bomela kibino pona poko lelo boyoka ndenge na lobaka awa na radio lokole tozaka na bapapa ya bwanya bamama ya bwanya baye ya bwanya likambo oyo tobeti lisolo histoire vrai bande koto invente yango te peut-être fayi moko songolo mpe eza na ka oyo boza na besoin ya mariage coutumier oli ebotika famille ya mwasi elamba bopesa bango nombo invité bino boli kolamba séparément tala baconséquence est-ce que mariage oyo ekocontinue to mariage oyo il faut katana na mama bokilo na mwasi ya mwana nana azalaki na tort tango mama bokilo abeteki mbata ifalaki mwana fanda nie to ifalaki azongisa to tango mama bokilo alobaki bopesa bandeko biloko ifalaki bapesa mbala moko baprotokole bapesa avant basitale kuna toneki tala mbaimbai nasanga yi moko te toyoka baintervention ya bandeko lelo baconfrère bakointervenir ebele na émission oyo nayesaka bino chaque fois biso avant tosala émission tozwaka soin ya kocontacter à qui des droits to contacter bandeko bandeko papa ya bwania mama ya bwania ba confrère na ba consort journaliste ba animateur culturel boyoka bakanisi bango par rapport à lekambo epesi ko mutu ko swa yo pende ko sana conseil ya ko pesa comme la biso conseil national to benga tinda voice na yo to ko tindela à qui des droits pe pesi pasi fameux ambilinga to bosa na te élément moko siko ko suka ndanga nipo muta lukela ki Gabi Moussala grande sœur ya Mireille et pardon ya Christelle. Est-ce que grande sœur ce qu'il va le katani a komani gansete pona problème ko la Gabi na Moussala parce que grande sœur s'appelle doyenne na compagnie assurance ngwana nyoso ka toyoka toko fungola téléphone pona ba voice toyoka voice ali boso ndeko oyo qu'est-ce qu'il pense to amoni ndenge nini na situation li sola lelo toyoka ndeko ali boso mbote ndeko intervention na yo to analyse na yo lecture na yo par rapport à l'histoire de l'homme na ndenge. Bonjour Fiston Pelende Papa Sadek. Bonjour na bande nyonso ba kozwa occasion ya kolanda biso na radio Lokole et puis partout. Moi c'est Elna Ola Patrona, chroniqueuse en direct de l'Afrique du Sud. Nalandi vraiment lisolo oyo très bien vraiment mon frère et on a linga qui n'a intervenir. Alors on a deux côtés. Naza vraiment contre tous les deux côtés. D'abord na bandi côté mama Bokilo asali eloko moko ezalaka te. Tant yo yebi ki ozana ba paya na yo, il faut ko yeba comment ko réserver biloko pour na ba paya na yo. Alors tant yo kaboli biloko na sentiment biloko na esili ozana droite ya kokende pa baboke po binonde boye kobala na place on eza soni na bango parce que na bato musu ba obenga bino bo alo kwa baloko se boza na éducation te boza na notion te pourquoi na lobi bongo parce que binonde boye kobala mwasi boko ko pesa bango espace te bokende ko senga mama bokilo kende ko senga bango biloko na bango pour servir bato na yo. Là je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, na kei koto ya mwasi babali, la réaction ya mwasi, non, akoko sala ngote, quel que soit bokilo na ye, a posé acte wana. Yo vandi, yo za na honneur. Comment se fait-tu que yo loza consenté na bolingo na yo na mobile no za pembeni? Comment yo misu na yo eza par-ci par-là jusqu'à ce que komona mama bokilo nenga ke na cuisine, ake kozwa biloko po boboya ki kopesa ye biloko pour servir ba paya na ye parce que bango nde ba ko bala yo. Allez, olio tika peka wana sala tale msu mutu msu sini akende kolanda ye bani ezoleka yo moko otelemi olandi mama bokilo na yo ti na cuisine. Ok ko boto la ye biloko. Ça manque à respect pour wana ke boto la biloko za mama wa boteli yo mobile. O respecter te comment ko respecter mobile na ye. Tant mama na ye amoni ke yo sali acte ya bien te azio lokola mwana abeti yo pona koteya yo mabe yo sali ozongisi wa mwasa obala te oza mwasa obala te na répéter parce qu'on a côté tant que mwasi
bakobala ote. Et puis pona mobali ndenga moni babeti mama na ebongo soki lelo asali kaka sentiment bala mwasi wana lobi pe akobeta lisusu kaka bandeko na ye lobi pe kozape akoko beta pe yo moko mobali. Ça veut dire pona nga pona sukisa na mukusi aza mwasi ya kobala te. Dobi na ye deje lakisi mabewe kozala lobi na ndako. Lobi kuna kokanga mama na ondoki, lobi kuna kosambusa mama na yango wana oyo ezalaki on a lingaki na intervenir par rapport à ça. Aza mwasi ya kobala te, mobali zwa décision comme un homme. Aza mwasi ya kobala te, moto abeti mama na yo. Eza déjà buzoba. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Na biso nyonso na sepeli. Merci. Voilà. Wale zalaki bongo concert na biso El Now la patronne. Ya lobi asayi mwasi ya kobala te parce que mama Bokilo a beti mbata azongisi. Donc pour na El Now mama Bokilo c'est comme ça qu'il a droit à kobeta parce que le rôle à moi non sali mabe moi gifler et ça n'a pas normal. Mais est-ce que mama Bokilo pas qu'il a droit à kobeta moi si à moi na ye malgré moi na sali mabe azongisi pour na bloc ya kolia. Bon Zozo ba intervention ya bandeko boyoka o personne a besoin ya ko pesa conseil te ko chama iloba comme la message na chez tout nda voice na yo et ko koma ki des droits pour na ko pesa conseil chaque fois barara to mettre ma solote pour na ko nuire et si quand de quoi ibo na te po yo okoyate tozo intervention ya ndeko mususu. Bonjour Papa Fiston, merci beaucoup. Nalandi lisolo na yo, nalandi lisolo naza connecté na channel na yo. En fait, ngana oloba boye. Balobaka mitosa batosa yo. Au départ déjà, désordre déjà eza na ba famille wana mibale. Dans quel sens? Tout le monde a un mariage coutumier, famille à mobali, ndezo ya kobala, mwasi. Donc famille à mwasi et s'arrangeaka. Et lambi po yango ezo yamba. Bapaya nyonso o bakoya. Ezala ya côté ya mwasi, ezala ya côté ya mobali. Ba yambela bango na famille à mwasi place mobali ba ekobala. Bango déjà au départ Basala est déjà désordonné. Désordonné dans quel sens? Batuna batuba ba milambe la biloko na bango, batuna batuba salana ba invité na bango. Donc lokola déjà ne bandeli ba banda ki bongo que mutuna biloko na ye, na ba invité na ye, na ba protocole na ye o bazo il faut ba servir ye. Et bongo ki ba respecter yango. Mama Bokilo tangu ba yaki na ya bango biloko. Et bongo ki ba lamba biloko na bango belé pour na ba invité na bango pour aeba ki bien ke bakaboli batu na batu basana biloko na bango na batu na bango ba ko servir bango. Tango Monique ya bango biloko esili okoya olukoya kozwa ya koto ndenge nini ya koto ba expliquer yo pe ke eza na batu o ba bombeli o bazoya po batu na batu basala biloko na bango. Mama Bokilo nde muto bandi ko se respecter te. Pourquoi elle a commencé par gifler moi si à moi na ne muto liboso soko mito cité ba auto saote soki abetara moi si à moi na ete na miswa batu. Papa mutu moko talingaka ba humilier na miswa batu. Ata yo mobali soko mesani ko luka ko humiliera moi si na yo ko giflara moi si na ona miswa batu. Un jour elle va te répondre aussi na miswa batu. Maman Bokilo a très mal agi, c'est elle qui est la fautive. Voilà, là c'était Mireille Mwamba TV, consort, qui réaction à hier, donc la maman Bokilo a sali pe mabe. Comment est-ce qu'elle a mis sur battu au gifle, moi si et moi na yo. De Mireille Obi, tosa ba tosa yo, la maman, maman Bokilo devait se respecter elle-même. Tant qu'on senga d'abord ba yo kanaki. Ba yo kanaki batu na batu balamba bloko na ndenge na bango. Elle devait s'assumer. Fallait pas s'assumer non bloc on a besoin si li to fanda nier. Tout ça ba nsusuté. Attention qu'il fallait ko senga bloc ko senga. Fallait bo senga à l'amiable. Tant que senga est non bloc pe si il fallait pas être comprendre. Mais maman Bokilo ne faut pas comprendre. Ne pouvait pas comprendre parce que yena musique na musique il fallait kaka Elia. Bon, nga salinga mutu ko so na éviter. Pourquoi bloc ko lire? Est-ce que bon, en moins que makambango changer na kisasa to éviter to bamwa kala. Mariage coutumier mutalambaka bato balambaka za famille à mwasi. Comment est-ce que famille mobali
elamba na ndenge nango famille ya mwasi pe na ndenge na bango ekoma bongo te. En tout cas nayebi te tozoloba kaka ndeko pesi lisolo mais biso tosalaka banalise tosalaka banalise toza pour te toza contre te toza katikati au milieu du village tosala banalise elongo na baconfrère na baconseillere nyonso tu. Bon toyoka sikoyo ndeko toyoki combien de ndeko basi toyoka sikoyo ndeko moko mobali est-ce que c'est quoi au juste, c'est quoi au juste? Bon biloko ngo toliaka na bafete ezaka biloko nini? Est-ce que soki moto aye fete nécessairement il faut kaka lia il faut kamela eza biloko toliaka na bandako na biso te te. Bon nayebi te na fête à mariage mutabala aramba la moko pour déshonorer mariage. Non seulement ya mwana na yo ya belle fille na yo maintenant honneur yo e quoi na mai bato bakoyoka keno mabo kilo wana abundaki yango ata bobeteleka mbata moko bato bakoloba nini babundi po na bloka kolia et pesi pasi toyoka intervention ya papa oyo. Oui papa olobi nini? Bon, Fiston Pelende nayoki lisolo na yo. Nayoki lisolo no penda na bokebi makasi. Écoute, au moni na Congo, tout ça problème d'abord makabilo relié comme une complexe. Bato bakomi komona libilo relié comme bilo spécial, trop spécial. Vraiment. Ale ngona moni na Congo, faut passer la tout bazongi sa esprit wali akala to zaka na ona kisasa. Ke lo relié olongo na ndako oyo okena ndako relié na ndako pa voisin. Bilo relié comme ezala lo bazongo spécialité. Tant bazo bilo za trop spécial na mukili. Ego pesa kitote. Ok, ma remise bébé na ça pour na mablo olia. D'abord le olia ngo ko tsa bango esprit watila ba poison. Tout ça ma belé. Alors je peux ça bien dire. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour les solo oyo beti, les solo est très facile. Makambo ya kana batu. Iko la ka batu. Comme ko la fête pour na mablo olia. Muto badai ko beta mbata, je crois faut la maman Bokilo. Bokilo oui. Et puis moi si à Zongisi. Comme à Zongisi. Nengi bazawana il faut basala tout basala réunion familiale kaka. Yef mwana mwasi Bokilo na seme ki soki nani Bokilo ya mwasi. Nenga beta soki mbata na Bokilo ya mwasi. À se excuser na réunion ba osala à se excuser. À se excuser. À se excuser c'est fini. Soit à se excuser ça va bien et puis soit à se excuser et puis ici nango ba oyo na bango. Poser le kambe ko ina famille. Les deux côtés mobile na côté mwasi. Alors, la solution, on a les s'excuser, c'est fini. S'il faut même payer les amendes, c'est fini. C'est ce qui peut se passer dans les Cambo et Bétil Solo. Il y a entre les Cambo et les Nagada Feti. Merci. Il y a moi qui a un conseil. Donc, pardon, excuse, sorry, et puis, les Cambo ici, là, non. C'est fini. S'il faut, Bafutata, Bafuta Mota, est fini. Mais, système relié, en tout cas, ça la tourne à Congo, on l'a plus, on est complexe, on relié. Bapesa bango bilo olia la so banini omona pe babundeli pele na misu ya pamba ila bilo pamba damas elo pamba yo tala mboka to vanda bilo olia est-ce que bako bundela peut-être la fête pour na bilo la fête na fête bilo olia na Afrique du Sud par exemple non bilo olia bilo pili donc kuna bilo belete le misu stock on est kele qui très spécial pour na mutu mo bale bango comme ça on spécial ba bomba pour na batu mo boy or bilo olia bako comme ça on a niveau là non c'est ça moi je ne représente comme conseil merci. Voilà. Tolandi papa Tembo ndenga lobia ipona ye amoni pleno ka grave te salami pona bloka kolia ba bundi pona bloka kolia mais ça ne veut pas dire que mariage ko katana ba sala réunion de famille toutes les deux familles à moi c'est na famille mbali ba yokana et bazo ba conclusion s'il s'agit famille à moi si e fout en tabac to famille mbali fout en tabac pour mariage oye continuer siko papa Tembo ya le mariage continuer na zo komi tuna mais boyebi ke ba mama ba Bokilo ba ezara mingi moi ezara en tout cas 80% ba Bokilo ba yokana ratena ba saba na bango mais siko soko loko oso ebandi suboy d'ailleurs ngana amituna idée wana ya kokabula biloko ke famille mwasi elamba pa famille mbale elamba pa et utaki pa nani parce que d'après l'histoire ba pesi biso ba pesi ngai c'est comme si moi ba antécédent ezala ki déjà entre famille entre mama Bokilo na mwasi ya mwana ye est-ce que moi mobali ya mwana na ye Gabi azoki temps ko yebisa to soin ko yebisa mama na ye to famille yake no musala on a jui ezali grande sœur ya Christelle mtape singai peut-être est-ce maman yebaki to peut-être maman quand ça qu'on dirait Gabi agi musala na ndenge na ye na compagnie assurance consort abandi ko sombela mwasi biloko te abandi ko bala mwasi do ka ne ba mama Bokilo kan saka ndie bo mengo o ya mwana na ye ezo ke ne pas na famille mwasi au lieu à s'occuper de la famille na bango mais oui et ça normal
soki mobali abali mwasi na ye il faut s'occuper d'abord mwasi na ye na famille na ye moko restante d'abord et puis famille élargie et quoi sima ezalaka toujours normal pour maman pas avec mobali na ye ça s'est passé ainsi ezali kaka lukunya te po ndemo ba antecédent ezali entre bango te ba antecédent wana ezalaki déjà moi jalousie wana ya maman et pas moi chez moi na ye et okoma boy donc pona papa tembo donc bayokana bafutu bantaba libale continue bon ngana no bangelo ko moko boy pour jusque là libale les en débandade ça fait 2 semaines mon bal rabenga moi cité et puis kabana ndengo wana biloko apesa ki pe jour wana ezaka na fama moi si ba toucher pété bon est-ce que Gabi ton ba okuta na grande sœur à moi si na ye na musala est-ce ba solo là to éviter ba pese précision te est-ce que ekolo la Gabi peut problème na musala te pour ya moi si na ya za cadre de so ba ça peut être directrice de société en assurance moi problème royauté que va non ça va to pesa que bomengo ndenge maman na sali buzo ba to retrait bomengo wana c'est possible on ne sait pas tala makambo to lukra makambo sika makambo ezate na à la base maman Bokilo bon on dit rien to ka sko voice ande comme sous tolanda. Bonjour papa Fiston Pelende Radio Lokole TV. Bonjour la TV. Vraiment papa nalandi intervention oyo. Esali pasi esali mawa epesinga pe koseka. Epesinga koseka. Bon intervention nange ezali na ndenge nalandi solo o ebandeli tina suka. Donc au début na bango déjà ba échouaki. Au début na bango déjà ba échouaki. Fête où ezaka fête ya libala normalement balambaka na famille ya mwasi normalement balambaka na famille ya mwasi siko famille ya mwasi ezwaka quelque invitation na famille ya mobali donc mobali a proposer famille na ye fête ya libala na biso belle famille basengi bino famille na biso mobali topesa nombre ya ba invité na biso o bakoya na fête po bakota bango na liste mobali oya na nombre ya famille na ye nombre ya ba camarade na ye pe soki pe maman na bango aza na ba invité na ye akopesa soki pe grande sœur bande kwa mobali baza na ba invité bakopesa soit bakopesa liste ya ba Bokilo eza soit 20 personnes bakoya nango nde famille ya mwasi bakokotisa liste wana parmi ba invité na bango parce que libala d'autres ezara ya mwasi d'autres eza fête ça amara et pas famille à mwasi famille à mwasi nde bayambaka famille à mobali famille à mwasi nde bazwaka liste ya nombre de personnes au famille à mobali ezoya au mo place na lobi ba échouaki na début déjà ndenge nini bokozala ke boza bino surtout salle moko ba invité à famille à mwasi baza à part ba invité à famille à mobali baza à part ba famille à mobali balambeli ba invité na bango ndenge na bango ba famille à mwasi balambeli ba invité na bango ndenge na bango ba famille à mwasi bana ba protocole na bango ba famille à mobali pe bana protocole na bango osomo na place ça mi mabe normalement ba famille à mobile ba protocole na bango ba kabola ki biloko mabe il fallait ba kabola biloko selon liste na bango o bazaki nango parce que c'est une autre ezaka na organisation famille à moi si pe bazo kabola biloko selon liste na bango yango moni ke na ngambu na bango biloko etikalaki ba ebeke ba invité mususu ba roya o bazali ya camarade ya yaya bakoya ba biloko na bango ba réserva ki déjà parce que famille à moi si ba protocole ba sisa ki biloko na bango to ba sisi biloko na bango et comme ke ba invité spécial o fallait ba ya na temps wana ba ye na retard biloko ezate ba protocole ba ki reçoit na ba Bokilo normalement asa mama na biso ngana kondana ka mama te mais quelque part maman na biso mutu a mené trouble maman na biso mutu a mené vraiment trouble désordre na fête normalement ndenge biloko na bango esilaki il fallait maman Bokilo yé moko likuta tina ba protocole il fallait que ne tina kita ba marié a solo lina fi na ye na litoi ai bisaye ke mona nanga tala imprudence to sali boy en tout cas tala ba invité o baye ezaka pona lokumu na bino eza honneur na bino tala ba invité o baye bakuti biloko esili soki moye ezali omeka kosola na ba protocole baluka moye batata baluka ta mo biloko mukie et permettre que bakene ko servir na ngambu na biso côté ya ba invité na biso soki mama Bokilo kine ko soa na fi na e fi wana ngaka réagir ndenge agissement ou asalite
fi wana alingaka yoka mama angaloba ok mama problème ezate zela na benga bango na ebisa bango ba manate baluka biloko ndambo bakabola parce que feti eza moko koma boko kabola biloko différent koma boko ça na ba protocole différent koma boko ça na ba invité différent biloko différent yango place bendi des autres. Mama bokilo tini ba protocole ba kepe kune pas marié pe na ye moko na ndenga ya lobi ke osimba te parce que biloko etikali eza ya ba invité na bango. OK ngai soze ki mama ye moko akendaki Maria ngaka yokai. Moi so alingaka yoka mama wana ngaka boya tanga yoka mama mais tanga tini protocole moi mama yepe mutafai de kuna amona opendenge mais bino kuna biloko sili koto biloko pe bolobi ke etikali kaka ya bato o bino boye skoto sa ndenge nini mo pesa bango ezate décision azwaki yango wana mama ba pesa pe mama réponse mama mi koteli mo na ndinga kiyanke place wana mama saki mabe akoti na ndinga kiyanke akozwa biloko mwana na biso pe ya mwasi ndeko na biso pe ya mwasi yo poza fautif makasi tangu yo moni déjà mama asali violence akokota ye moko yo ndoza l'honneur pe mama na za mama bokilo na yo. Il ne fallait pas se déplacer au la mesa na yo pona oya osa l'échange de paroles na mama bokilo deva ba invité. Osomo na place moi so po baby si libala na yo. Moni place moi so baby si libala na yo. Olongwe na mesa oye kokuta mama asui biloko tango kuta mama asui biloko di fait kaka ya ko boto la mama biloko na makasi eza déjà impolitesse moi so ba yeko bala moi so so kokota ndako libala non oza gentité na kanda mama patalité ke pa mama mona ne mona kola kate mama mwana zaka mwana ato bali soko salika mwendere olia lotato na yo oza ngambata te on a péné à logique des choses mwana zaka mwana mama mona kane kokola ya mwana te tangu yo otokomi ngambe ya ndenge nini okoli ndenge nini obali mais soki yo pesi mama na place na ete tangu ba mama bakola bakoma apede akanda mukuse bakoma loko abana mike agissement nyo soto osala pona yeza normal ngape na kokondane te po azape mama lo pona ngape mama na eza normal bien que mama na biso aza tort aza na tort so bolandi dès le début na condamner mama na condamner mama na ndenge ke basali feti ba organiser te mais na bagissement mususu mama aza na raison parce que mwande kona biso mwasi asala ki déjà impolitesse faire mama ko se déplacer car na otiki kita ki marié oye na cuisine pour ça échange de paroles na mama bokilo eza déjà impolitesse deuxièmement au botoli mama biloko na maboko eza déjà impolitesse yango ne permettait mama beti mbata il fallait avanda nde mama betaki mbata mais yé pas les droits de réponse à son seli mama mbata ata yo moko mwasi ba okende kobala mwasi ba okende kobala ngape na pona ngai bazana ba non pe ba fande sika moko te non pe ba fande sika moko te libala pesa na wana te ngapo na ngai vraiment ndeko na biso mobali yebele po mwasi wa kabola yo na famille akopanza ona mama na yo do otikala pendia isole otikala yo moko so landika mwasi oyo otikala yo moko sa famille bande ko na biso basi tozwa mayele to eba ko respecter babokilo na biso baba mama na biso babokilo na biso to ebike mingi babokilo balingaka basi ya bana na bango te mingi ezaka bongo so kuteni na libala o bokilo alingi yo eza rebele te mais soki otalika ke mama o aboti mobali nanga aza mama pe aboti ngai malgré ma bena il faut na devoir yeka respect il faut na devoir yeka parce que mama o aboti okorobete mbatate pona ni yo ke beta mama bokilo ezaka rapo mwana mobali mibali na biso na kata bandako bayi na ba famille na biso ezaka rare o mobali na ngai na ndako alingaka mama na ngate alingaka papa na ngate alingaka bandeko na ngate ezaka rare mingi ezaka biso basi ne mto ina ba bokilo biso basi ne mto ina ba semeki biso basi ne to ina ba budo biso basi ne to memaka division pardon mama na nga bandeko na nga oto sana kata libala na ba ona bobalite soki okena kata ndako libala ko partager famille abatuté okoko
koza na raison na lika mususu mais agissement na yo e comme son tort et ça le quoi ndeko na biso a mwasi azaki na raison mama bokilo ndazaki mabe mais agissement na ye nde place onga na moni mabe parce que ye aza na droit e kosala échange de parole na mama te na misu ya bato et puis aza na droit te que mama beti mbate azongisi au moins peut se perdre libala OK tant mama beta ki yo soko zongisa kite kaka na kolela na wana bato nyo surtout banga ba condamner mama vraiment papa Fiston Lokole nzamba pambolo na ba émission kitoko zotela biso. Voilà. Merci beaucoup, Maman Irène Balingo, la télévision, la réflexion qui toko sali. Merci en tout cas. Ngala koloba boye. Bon, m'appelle, ils ont pas sanga mutu ko soit. Comment est-ce que Christelle, yo muto bali osa à l'honneur. Baya ko yebisa yo, mama bokilo sa des autres na cuisine kuna otelema. Olongo na kiti na yo d'honneur ya ki marié coutumièrement. Auquel c'est la cuisine et puis au côté ma bokilo maman a botelo mobile a jubilo ko yo oboto le ya ngona makasi non ça c'est pas gentil à moins que moi je vois comme si il y avait déjà des antécédents entre maman bokilo na Christelle il y avait des antécédents malgré maman bokilo qui na tort le bana ngota balengola il fallait qu'il pas Christelle à agir ndengwana et puis côté maman bokilo ba moziki na yone ya gambela soi-disant mais na éviter ba maman changer na éviter surtout maman moziki maman wenzi soki moko na bango abalisi mwana ezalaka balamba kana ndenga na bango tongo bazo ya ta ba reta ba ya kana masanga na bango ba ya kana bloko na bango ba ya kana nyonso na bango mais bango ba ya ki na ngote et ba ya ki reta pona ni na éviter pour na bloc ya kolia pesi pas tala siko libale koti mbutu likolo ya bloc ya kolia est-ce que c'est vrai que Mabo Kilo a préparé que le kuana pour abo ya libala officiellement na miso bato ndenge nini ngazo pesa ngai mutu ko swa lisolo oyo pesa ngai mutu ko swa donc ba ndeko na so azota la émission oyo azoyoka ndeto loyiboye pour na bloc ya kolia Mabo Kilo abundi na mwasi ya mwana ye je n'arrive pas à ressaisir ça. Je n'arrive pas à me ressaisir de parce que ça mutu ko soit ko sakalate pasi. Masono soit pesio po beta boye mozo ka soni po betango. Yango tanga ta komba mboka te po maratro. Po ba Gabi baza ebele, ba Christelle baza ebele. Mais bana bandal ba ebil solo oyo, bana ngiringo to ngiringi ba ebil solo oyo et pesi pasi 2 semaines yango bazo yo kanate. Est-ce que ba kozong sa bloka libala? To ba kosala ko la papa te molobaki, ba yo karaba futu bantaba libale continuer. Attention libale continuer. Ba grand frère bande ko moi si ba kolobani bande ko mobali ba kolobani ke moi si na yo betaka mambata et comme dia ba be ma beze ya okota déjà to yo kande comme susu assistant la nzili solo oyo ya mama bokilo abeti moi si ya mwana embata mama za right mama za vraiment right 100% pour ngai mama za right mwasi ya mwana aza impoli aza mal éduqué bo excusez nga na terme ya papa aza mal éduqué po mama na za lokola mama na ye ata bete mbata il fallait pas azongisa la mama wana mama za na réseau tam susu bakanda tam susu nini amoni kaka za mwana na epeti ndanga na se loko moko yo mwana ngozo telemira ale mbata lokola mama soki moi sola zaki masa mala moi sa boto se loko ngalba pardon mama tam subi loko yo ezaki na bombela ki bapa ya sorry vraiment mama pardon a déplacer azongi kuna la kit d'honneur ici kavandaki lokola za mal éduqué yango wana lukazo c'est la mama bokilo na mbata aza moi so balate pona ngai soki nga za ndeko ya mobali wana libala ne kufa eza libala vanda te pour moi ça à la kisi déjà na départ aza mabe makasi po OK kosimba mama ya mutu na nzoto ike politesse makasi bo ndenge nini papa attention à cette éducation pour ma parents na na balabala na ba école na ba église bazote ya bato avec éducation ngote wana moi so bala te pardon papa. Voilà, je crois que comme intervention bato mingi ata moi si Christelle ozala ki na raison bazo condamner du fait que yo ça li réplique mama botelo mobali obeti pe mbata obotelo bloko et ça peut ça derrière ma bé yoka intervention de comme sous Fiston Pelende, le journaliste, il y a Sadek, Naoki Lisolo, vraiment, ils sont tous Namoni, Naoki Ondenge l'équipe bien akil. La fille Azaki n'a droit à répliquer Mbate pas ma bokiloti.
Maman Bokilo titango à côté na cuisine donc famille à moi si bazali na partie à protocole il fallait qu'il peut servir bango loko biloko na bango sila ki bango nde bayambaki mibali donc biloko ya bapayana bango balinga ba comprendre bango il fallait qu'il batika Maman Bokilo a servir batu na bango parce que bango nde bayaki pa ba mwasi nde bayambaki batu ezala ke balambaki biloko côté moko ezala balambaki biloko côté moko te mais bango nde ba recevoir ki belle famille donc belle famille ezali na droit ata biloko na bango sili bango ba servir sous bango moi si wana aza vraiment na azana tort makasi parce que azana raison ta moroté Maman Bokilo aza maman c'est normal maman nyonso peso asili kita mso ko misape mbata aza maman fallait même pas que ça sumbata vraiment pour ngai vraiment la Zaiko yango na réponse ngai. Voilà. C'était Zaiko, concernant sous sa pessi makanisi na ye et ça n'engage que elle voilà. La c'est que nous awa ba réaction ba papa ya boania, ba maman ya boania, ba confrère ya boania, ba concert ya boania. Sika boto soit confrère na biso mobala mande fois pembe. Masuki Didier Masuki toyokai. Didier Masuki yo moni ndenge ni lecture na yo par rapport ya disolo autobeti. Ouais, merci Fiston, Nalandi question na ondongo tuni yango na lingaki na intervenir muke puisque ça ba même genre émission na ça ga souvent nos couples congolais. Koyoka ndenge olobi pona ngai ndongo tuni soki faute soit ça pas moi si tout et pas ya Maman Bokilo. Bref, kolanda na ndongo lobeli Maman Bokilo na début a sengaki ke upesa biloko wana ba papa na puisque biloko esili donc ayaki vers bango a sengaki ayaki na makasite azwa yango donc ça déjà geste oyo Maman Bokilo la kisaki ke asali ki brutaliser bango te posa biloko ayaki ko sengaki bo pesa papa na ngai biloko olobi bien que ça mariage coutumier. Quand on dit mariage coutumier, c'est des amours. Bali mutu ay ko bala moi sinae coutumièrement na liboso ba famille nae. Na moment on a famille à moi il fallait qu'il va soumise na famille mobali puisque mobali nde ba ko bala bango basi. Le quoi le plus c'est qu'il fallait bandi ma bazo ko bon ba primera ki ba bombele ki ba inviter na ba pesa na famille mobali na cadre ya respect na ndenge bango mibali famille mobali ba ko bala bango mwasi. Ça c'est un pour moi. De deux, donc qu'est-ce qu'on a à Maman Bokilo? Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour moi, tout le monde respecter, il fallait se respecter. Tant que Maman Monique, moi si, Azaro Boya, Aïba, Aboyi, il fallait qu'il atika. Abeta moi c'est moi nana il fallait qu'il explique moi nana ye qui est là papa na biso ko le biloko esingi mina singi biloko moi si na yo aboyi biso tozwa biloko il fallait qu'il y ait place wana akini kuluka mikola famille côté à moi c'est expliquer bango na place que akini ko menacer moi si ya mwana naye na point wana pe maman asa na faute akowe ko simba moi si ya mwana naye te oyo boye ko bala le même jour ala kisiki impolitesse moko ya makasi na simbola ninga bien premier point zana no moi si asa que règle fala ki famille moi si ba pesa biloko na famille mobile na cadre de respect. Deuxième chose erreur pour Maman Bokilo asali il fallait pas asima moi si ya mwana naye na nzoto ils ont respecté en plein mariage. Et au moins ningo lobi na suka suko moi si mobile a sepeta ya tout moi si moni ki mobile a sepeta que pona bloka rolia ya komedi kama bitumba. Donc là c'est que moi famille moi si basali ma bien fallait que papa pime la famille mobile biloko. Et loko itinda ki maman a agir ndengwana parce que maman mona ki déjà biso mutu ko bala. Bino basi et papa na biso biloko esili bino bozo kopima na biso biloko ya kolia biloko ya kolia c'est rien il fallait vous peser valeur na famille mobile o ba pesi bino mbongo ba pesi ba biloko nyonso ba pesi bino valeur donc biloko ya kolia e kosala eloko mongote na ba mentalité on la kisi déjà que soki famille mobile bazana ndako ba ina ndako mona mwasi wana akoyamba famille mobile na ye malamu te
famille mobali batosaka yango mama silikaki peut-être kande lekaki mingi pa moni ke biso topesi bino valeur topesi babilo konoso mwana nga bali bino eke yo oya koboya mama peut-être akokaki te na kana wana ayekosimba mwana na nzoto mwasi ya mwana na ye donc mpona nga ndenge nakoki kointervenir yango wana erreur ebanda na famille ya mwasi ifali bapesa biloko na famille mobali mpona bainvitele bango oyo bazangaki biloko ya kolia mais erreur ye mama ndenge asimika mwana na nzoto mais mama aza pena na faute mingi te parce que erreur euti epai ya famille ya mwasi kanda nde esalaki mama makasi yango asimaki mwana ne na nzoto mais eza mpe faute moko grave en pleine fête il fallait la saki maman bokilo asola na mwana na ya mobali ou aluka mikolo ya famille moi expliquer bango tala kuna papa nanga eloko kolia ezate mais mwana bino aboy ko pesa biloko ya kolia pour nga intervention ko ya ko pesa ya wana ndeko na ngai merci mingi na bino nduza olanda ngai malubombo ka bino. Merci beaucoup Didier Masuki mobali ya mandefu ya pembe intervention ça a été clair et net bolandi ndenge Didier Masuki alobi ngai ezopesa ngai mutuko so makambo oyo nazomona on dirait il y avait un problème entre Mama Bokilo na Christelle déjà nazoko insister est-ce que Gabi ayebisaki mama na bango to famille bango ke musala oyo azwa wana mariage oyo komi possible lelo libala coutumier oyo salamaki lelo peut ça la religieux plus tard possibilité wana mutala ibase nango eza Christelle mama yebi pour grâce à Christelle nde yasaki ya na bango ya mwasi ya na bango ake na ba dossier ya Gabi ba jouer na société wana d'assurance bon soki pour le koluku mutu musala et comme esclavagisme. Bon, en grosso modo, ngana mona ki pesa mabe ya Christelle te na ndenge mo mais Christelle sali mabe parce qu'elle s'est déplacée na kit na honneur pour akende moko boto na mama boklo biloko. A répliquer mbata o mama boklo beta kiye. L'avenir va nous donner raison. Il y avait quelque chose na carte na bango mbalo wana o bango mbale ba yebi metala siko nyoso e baby. Nyoso e bandi ko beba. Tobane comme la souka bandeko ba réaction bandeko eza ebele on peut pas tout mettre toujours sélectionner quelques 2 ou 3 et puis to 4 émissions pour ba sérieux émission ezalina sinon awa ezalaka ba histoire vraie toujours bête ma solo pour na ko nuire te liso autobeti pour te ridiculiser Gabite te ridiculiser Christelle te famille na ngote mais pour na ko penir peut-être yo peut me doter la na situation wana bino pe makambo ya te ko le na famille benga pour na ko pesa ka conseil bo montaki yango ndenge nini bo surpassaki yango ndenge nini ta siko bo Gabi azoko benga su Christelle te famille ya Gabi na famille ya Christelle bazoko la souté mais ba Gabi ba pesa ki bonga libala bloka libala pesa maki déjà est-ce que ba ko récupérer ngo to famille ba Christelle ba non bo yeba ko so bloka na bino libala kufi to nto yebi nomte est-ce que libala katali doté en débandant des semaines ngo mbutu tout ça de comme susu como pas sangolo sako moni ikambo ya bon na ba ninga biso a chef coutumier ngai sa majesté nzambe apesi ya gumo se demander wiza mokumu gozwa doko na sombati ati tambwe d'abord un on a ba tuke avant bala mwasi yeba famille na yeba pe yo mwasi ba famille on na yo mama wana d'abord alingaka mwasi ya mwana ete alingaka te poso ka alingaka mwasi ya mwana na pona lozitu akoki kosala acte wana te akosala acte wana te epuis ye mpe mwasi pona lozitu owelaka pona biloko tika bokilongo azwa biloko ata bato no baye bale te problème eza te ozomona bango mibale bala mbeba mama Bokilo aza motema mabe libala mwana nga mbadi moi je peux bon je vais me laisser faire et d'aller que jouer sur le problème à orgueil des femmes mama Bokilo libala wana ekufa na kaka pour ata so ba réconcilier ko simba te pour mama Bokilo wana abanda kolinga mwasi wana pété. Et puis la fille savait que maman Bokilo n'a été. Donc ils allaient goutte d'eau qui déborde le vase.
eza likambo ya sika te me biloko wana eye kosala nini ke ebima libanda me bango mibale balingani te. Alors soki ozobala kote oyo mama Bokilo alingi yo te, ça sert à rien. Tout ndeko mosusu. Bonjour papa Fiston, j'espère que vous allez bien. Voilà, Joël la Cléopâtre alingi à intervenir pour une lisolo ya mama Bokilo na mwasi ya mwana na ye. Bango nyonso tu baza kaka na erreur. Bango nyonso tu. Mama wana tangu bapekisi bayebisi ke biloko eza na bakolo nango. Mama a insisté, mama zo a insisté kaka. C'est que maman wana ezaki kama makambo kolia te. Ezaki déjà bien préparé lingaka sala ka désordre. A préparé ki déjà kosala désordre na fête wana. Tia koma na niveau kosimba mwasi ya mwana na ye kobeta ye mbata na katikati ya bato. Eza humiliation totale. Mama wana ana erreur makasi. Mama moboti pena kosa eloko wana te en tout cas. Mama ya solo pena mama akosa eloko wana te. Nakepa ya mwasi. Mwasi pe ata mama Bokilo beta ki yo bongo. Okokata kosilika obini okei, mais kozongisa il fallait pas kozongisa. Na olo bango te pour na plaisir menga na zape mwasi. Je ne peux jamais faire ça. Ya ke mama Bokilo beti yo mbata za lokola mama na yo aboti yo. So ya beti yo kozongisa la mama na yo. Ozongisa la ete koki kosilika tina ndenge boko ya kokongisa après. Il fallait pas abeta ye. Tango ozongisa na public siko so eza na privé c'est que alinga beta ye pena ya solo ya donc kobeta ye belé. Na kepa mobali pe tango azui mama na ye azui ba invité ke ngelo ba libale sili parce que moi sine ba bundina mama na public. Akobosa na keza mama na ende bandaki likambuana muna ndeba mama musu bakenda ko détruire mariage bana na bango. Potango bakei mama wana kwa intoxiquer mwana na ye libala o esila mwana ona lingi ete boina mobali pe akotala ki moi so ya bundisi mama na ngana public boy tika na boa kisa ye. En tout cas bango nyoso bazaka na erreur. Moi s'il fallait pas bêta maman Bokilo azongi c'est la maman Bokilo il fallait pas bêta moi si ya mwana na ye po aza mwana na ye akoko bêta na public te. Donc c'est un peu ça intervention na ngai en tout cas bango nyonso tu bazaka na erreur. Mobali ya meka un peu ko tchana se a dossier likamwana alo batekino yena mwasi na ye esili po babundi na mama na ye po ayebite nini koma ti po babunda mama na ya kokosa ya ntanke mama alo ba vérité te. Voilà. Merci beaucoup la Cléopâtre Joël pour l'intervention à yo. Il y a tellement de messages, tellement de audios qu'on ne peut pas tout mettre. Bino Bosolo va très bien, alors on peut mettre tout le monde. Borolimbi Sabiso, tous intervenants, il y a Souka et puis Torokata émission parce que le temps nous presse déjà. C'était prévu 45 minutes, mais toqué déjà au délai à 45 minutes. Suivez plutôt la dernière intervention et puis nous allons clore. Oui, Ndeko, lecture nayo par rapport à la situation Oyo Mama Bokilo, entre parenthèses, à Bundi na mwasi ya mwana na ye, pona bloka kolia. Ezanin. Bonjour papa Fiston Pelende. Ya na kokyo lo baboye. Na voice ona yoki. Ya ezaki fête ya kuti. Na fête ya kuti ni wana. Bakabula ki batu na batu balamba biloko na bango. Fama mbali lamba ki biloko na bango pona koyamba ba invité na bango. Fama moi si pe e lambi biloko pona koyamba pe ba invité na bango. Menga na ebike kutimie ezalaka famille ya mwasi nde eyambaka famille ya mobali. Bon, na départ na bango déjà de bakabola ki bongo déjà ki da mabe. Eza déjà mabe. Eza ki da mabe. On a évité le pourquoi bakabola ki bongo. Siko tangu bayambi batu na bango côté ya famille ya mobali bakota ki mwa défaite, fiu, bakota ki fuite. Na fuite là bakota ki mama a précipité dans famille à mwasi akini ko biloko pour a servir ba invité na ye parce que ba invité ndé bango ndé ba ko bala na famille à mwasi ozomona MC yango mama précipité ki po bazwa fuite té na ndinité ke ba invité wana ba bi ke bango bakabola ki famille à mwasi balambi côté na bango famille mbali balambi côté na bango je ne pense pas que ba yeba ki bongo na ba protocole wana ba ndinga basala ndeni tant ba kei pa mwasi alingaka lobata bakabula biloko wana en deux parties pour éviter ka ba problème
parce que famille mobali pe ezaka pe na ba problème ebele ezaka pe na ba problème ebele ya malamu te na kokolo ba pe na bongo ezaka pe na ba problème ebele ya malamu te maman azaki vraiment moi so babala azaki vraiment sage te alingaka kabula biloko wana alingaka sinata si yana na litoi ke famille o biso ba ko bala biso bazwi mo fruit biloko mais mama ya mobali ye moko asengi biloko babandi yana ngalo baba kabulango katikati tangu ye aboyi bon mama pe bokilo pe azaki pe na maîtrise te azimba la mombata likolo ya bokilo na ye mama pe kotwana pe asali mabe parce que pour la nini ils a déjà bokabola ki biloko batuna batu balamba na par na bango na yebi so bo bengi 20 personnes bolamba biloko 20 personnes te bolamba biloko ya 40 personnes bato basali service secrétaire basala ka bongo bokola mata biloko 50 personnes biloko mieke tikala ke esila izala ka bongo bino bokola ma biloko net te ya po déjà bokabola ki bato balamba na ndenge na bango eza da départ de eza mabe eza mabe bakasi ya na komona mama simbi mwana na ye mwasi ya mwana na ye eza déjà départ mo eza da mabe nanga na loba bongo parce que libala wana soki mama wana aibi vraiment nzambe te ovanda te nanga na loba bongo e ovanda te parce que eri nyonso ando yebisaka mwana mobali mwasi na yo asimbaki nga na nzoto mwasi na yo abete nga mbata mais aobosana ke yende mutu abandaki mbata na mwasi ya mwana na ye eza déjà mauvais départ na ndeko na biso ya mwasi conseil na koko opesa yo mbala sima ata na bandeko batikali sima soki bozali su na feti ke bato bazwa kobala bino bokaboli nde bokaboli bongo bolambaka biloko elekaka so bobengisi 50 personnes bolambi biloko à 100 personnes parce que ba fuite oyo ekoti oyo moye kota lisusu e ozala te erreur oyo moye e répéter lisusu e ozala te parce que famille na famille ezala na ba tempa nango mutu mususu ametizaka tempa mutu mususu ametizaka tempa te asalaka action kaka une coup une flamme ok na place mususu pe ezalaka pe bongo te nde tu wana ezaki place a fete bobengisi bato ya midele na midele eza déjà sango déjà ke mabe fete tokendaki bitumba ebimaki kuna parce que mama bokilo asengi biloko ayambaki bapaya asengi biloko ya bapesa bapaya na ye mwana na ye ya bokilo na ye aboyi kopesa biloko parce que bapaya na ye nde ya yaya na ye nde baza important mais ok ya mama bokilo na pe basaki importance parce que bango balandi mama bokilo na po mwana na bango nde ake kobala bango nde babali basaki pe bainvité pe ya importance na place wana il fallait bakabulaka biloko wana katikati o babombelaki bainvité ya mwasi place wana nde basalelaki vraiment sagesse te balingaka bakabula parce qu'on est loko oyo eleki nzamba mawa vraiment azalaka kaka na kati azalaka na kati po na ndimi te libala wana evanda malamu evanda te parce que mama pe akomemela pe bana na ye ya basi na mibali ba ope bazana incompréhension te bayisa ndiko na bango mbali kote okende kobala basimbaki mama na biso na nzoto ona kokoloba kaka yango wana. Merci beaucoup. Je crois Bolandi intervention bande connaissent tout et puis si pas si peut singa mutu ko soit comment est-ce que mama Bokilo par respect d'abord à qui mama Bokilo est-ce que ça a droit à ko beta moi si à moi na Christelle oui bamusu balobi aza mama so kande le kisope a je poussani ya moko mukande ko mo amukuse ya ko amoni kaza mwana po pa mama mwana kola kata beti mbata est-ce que sengala ki pe na mwana siko yo Bokilo na yo ata na tor ozongisa mbata epesi mutu ko soit tala sikabo makambo kaboni en débanda dako likia ke bino bakolo fête au bota la biso que ça soit ba cousine que ce soit ba cousin
que ce soit côté à papa, côté à maman, bolandi, bo tirer quelque chose. Mais ngana koloba boy, nyon surtout c'est parce que bakabola ki mutu na mutu alamba. Na ebite mariage coutumier so que salami ton mariage. Ça la mingi de basi de babala kabasi. Donc il fallait que passer la responsabilité pas la famille à moi si nyon so linga ko yate. Alors mingi na ngino baboy. Mais mokulezo évoluer comme un service traiteur. Pour nani ni ka ba service traiteur té. Ce qui va sur un service traiteur, ne makambo ingo komate. Mais bino linga no nyoso tu wana to la mande na bisoko lamba wana misusu balambi pe bien et comment la konga boso lamba pour éviter mso alambi mais kingani ya lamba alambi biloko akaboli katikati ndambo atini na ndako na ye aokelela bana na ye o pas zwindambu o pas zwindambu o pas zwindambu afin de compte blog a fait ekokite et pesi mobulu. Merci de l'intervention à ma confrère, à ma consoeur, à ma déconneuse, tout merci à toi Didier Masuki, Mobile Amandefa Pembe, merci à Mireille Mwamba Télévision, merci à Elnao la patronne, merci à Joël la Cléopâtre TV, Zaiko, merci à toi, Boza et Belé pour intervenir, Nabino surtout, la Segibino, merci pour l'intervention Nabino. Tokutani prochainement pour un numéro Moussou ya Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole Télévision. Tobi chaque fois. Ce qu'on a dit cela pour pesa benga sur le numéro rédaction pesa les sonayo toko beta et puis toko ça l'analyse ensemble na bandeko. Merci na Marie Naoumbi la femme à la taille d'une tige spaghetti, une courbure et une virage, coordonnatrice ya chaîne Oyo Radio Lokole TV, mais aussi coordonnatrice ya Radio Lokole TV D. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Echara. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma ville et elle dit tout. Une famille. Voilà c'est le vêtement. Une famille, au moins assis dans une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un pour le réveiller. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, on a été, on a ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux oser la petite, là, relax, voilà. Nous sommes une famille. Petit, une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer à Congo. Donc c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à la Congo. Comment on m'a dit les bêtements en bout là. Les amis m'accompagnent quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo. C'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis automne la bembele, je suis papaye. Une jaquette, c'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de Rwanda, c'est une famille. Jaquette Oyo. Moni? Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,